Baba cousine. Oh. Baba na famille moko. Bana te tout ba bien, baba na famille moko te. Gabriel a boto na famille wana. Renate na bali na famille wana. Mais quand c'est déjà famille déjà dit. Déjà famille moko déjà. C'est bon ce que ni ne reli bonga pa nga. Et c'est tout bien. C'est tout bien. Yo banga mobali oyo babota na ye mwana na kombo ya Gaëtan. Mobali wana abali comédienne na biso Renate Ikofe oyo azali mamaleki ya Gaëtan na ndenge ya famille. Papa ya Gaëtan abali mamaleki ya Gaëtan. Mamaleki ya Gaëtan. Mama ya Gaëtan ezali Gabriel. Papa oyo ndeko mobali oyo abali Renate Ikofe. Yende Ikofu. Yende abota Gaëtan na Gabriel. Parce que je te dis que na fête wana na kende otika Gabriel na hôpital ondina. Ah bon? Ngaku na ndimete kwa ya. Oh, nende. Mais c'est vérité. Qu'est-ce que moi les bandek ne danser bandek wana. Danser bandek na fête. Jour wana. Les bandek avant Ba tak pe na bandek jour wana. Alala qui vendredi peut ensemble alala bien ti. Na bengi nga la ke na parler. Télé bino oh ah bien ti. Mais c'est pour mes amis. Na comprendre te na tu malota mabe mais na lo mkipe bien ti. Na ngam na sambeli lié. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko polémique et salami pambate Renate Ikofe Gabriel azali yaya naye ya famille. Gabriel leki naye ezali Renate Ikofe leki naye ya famille. Mwana ya Gabriel oya boga otomonaka biso nyonso Gaëtan. Ye wana papa na ye ake kobala pai mosusu te abali kaka bisika abota Gaëtan. Abali kaka leki ya Gabriel o babota na ye pe basalaka mosala moko. Gabriel ayali légende na monde ya art. Azali actrice comédienne na biso. Renate Ikofe yepe aya sima ya Gabriel me apesaka pe biloko na ba filme ya kitoko. Alors famille eza sacré na kati ya famille yango lelo oyo toyoki polémique. Bandeko soki totali malamu ye moko Gaëtan mwana lobi eza polémique te eza kutu bien. Gabriel ye moko bien sûr mokolango azwaki tension. Mokola mariage yango makendaki na feti abini pe allié apesi pe cadeau na ye sans bacha eloko mabe. Donc ezali cadeau empoisonné te. Bato nyonso kuna basepeli bacomédienne bazalaki eleki vraiment kitoko mingi. Menga papa robo eloko nini nalingi naloba na bino na manso o eleki.
ngai nalingi naloba na bino bandeko foko yeba yango papa ya Gaëtan azali ndeko ya Gabriel te abotande na Gabriel soki abali Renate Ikofe azali ndeko ya famille ya Gabriel ezali kutu malamu mingi pamba te mutu oyo abali azali famille ya Gabriel. Famille ya Gabriel abali papa ya mwana ya Gabriel. Donc, Ikofe azwaka deja Gaëtan mwana na ye aliaka bamelaka batambulaka aza mama leki na ye. Alors que mama leki ekoya susu makasi tanga banomo na ye na papa na ye babando kutana mingi na ndako ya mama leki. Gabriel pe akomona papa oyo mobali oyo abotisa ye lelo oyo bazali na oya ye ndeko makangu te me bazali na libala. Posoko yaki makangu asakana na ye akei wana Gabriel alinga koloba ngai obala ngai te ochezemi oboyinga okei to ngai na boya kiyo. Lelo oyo oyesusu paleki na ngai osakani na ye okei. Soki pe susu atiaki mokumba wana susu ngambu. Me aye abali en tout cas pananga papa robo namoni asali eloko moko likambo moko ya munene pe ya malamu. Na ndenge arata Gabriel babalana te akokisi bolingo na ye kaka na ndeko ya Gabriel. En tout cas panango histoire na bango namoni yango somo te. Même ikutu Gabriel na Renate soki babotamaki papa moko mama moko nalingaki namona yango kaka somo te. Même pe bandeko oyo babalanaka na kati ya famille na bango obali cousine na yo obali oncle na yo nyonso wana namonaka yango problème te po tango bino bolobaka bakoko na biso bapara na biso bango na bolingo na bango bazalaki différent ke biso. Soki bazalaki différent ke biso parce que babala eloko liboso ba inconnu. Babala bakoni. Bien sûr, soki babala naki n'epoka lelo yo balingaki pe kozala na makambo mosusu ya mabe oyo esalamaka pe lelo oyo. Donc ndeko alingi ndeko lokola ndeko aza présentement te. Mais bon bazana biso babalana. Ndeko akofandela ndeko ne c'est ça les marins balbo soda. Ngana mona ngo trop na ça les marins. Ça les marins. Donc vu que ya zate bon ça va le quoi ngana zate yo vandelanga. To bimaki eza kala kwa tumsu eza ngai. Voilà. Mais balingaki bazala kaka kamwa bien koleka biso. Pamba te babalana na famille. Babalana ba inconnu. Bandeko soko balani na famille eza na biloko ebele oyo fonctionnaga. Ezali pasi po bokabwana ata sango alobi na bino teke to leta bobalani na meilleur na pire. Bino moko kaka soki bobalani na famille bilongi ya bamembre ya famille ezolakisa deja ke bokokufa elongo divorce kutu bayebi yango te. Baza kutu na ntina te baloba na bino bobalani pour le meilleur et le pire baa na ntina nango te. Po na famille tango babalisi bino tango bali na kati ya famille bayebi kaka libala bokangami kombo divorce bayebi yango te. Séparation bayebi yango te. Meko trompe bayebi ekoko salama. Yango basi na mibali moko bakabolaka ba chambre na bango pe bavandaka mingi bisika moko te.
lokola bayebi kotrompe ekoko salama to otobengi adultère ekoko salama yango batie bau batia babiloko ndenge na ndenge likolo nango apart wana kokabwana batiaka yango kate yango wana libala ya Gabriel ezali likambo ya bien surtout eloko ya bien non libala ya Renate Ikofo ezali eloko moko ya bien choix moko ya bien lokola motema na ye esepeli kaka na papa ya Gaëtan alors papa ya Gaëtan mpe asepeli na ye Gabriel amoni yango mpe kitoko Gaëtan amoni yango kitoko famille ekei bameli basepeli mpe bandeko fo koyeba ntango balinganaki mpo bakóma na mariage Gabriel sayeba yango Gaëtan sayeba yango famille ya Gabriel na Renate Ikofe bayeba yango bacomédien na bacomédienne bayeba yango bien sûr na kota bacomédien na bacomédienne bango bachango na liste ya mosinzo bachango na liste ke Renate Ikofe abimi na mobali ya moninga akoma makangu ya mobali ya moninga me babombango na CC soki baye na internet balobaka na biso toza na basekret ebele soki tobimisi awa bokopanzana siko basekret o balobaka babombela biso soki bayeli biso tokokamwa bango basekret yango mosusu ezalaka nango teke tokopanzana au contraire tokosepela ntango bango basepeli soki mpe babundi baswani wana mpe kaka totali kaka tolobi ezalaki nde boye me lokola bango balakisi ke oyo amonaki yango eloko mabe biso na famille biso moko bakolo makambo tomoni yango eloko ya kitoko voire même excellent alors comédien to comédienne oyo abombaki yango akanisaka abombaki sekele un jour ntango akobimisa yango mokili ekoningana alors soko kanisaki ekoningana na ndenge mabe me mokili eningani na ndenge ya kitoko Renate Ikofe en tout cas azali mwasi kitoko papa ya Gaëtan ye pa azali bogar Gaëtan ye moko mpe bogar sikoyo Gabriel ye moko mpe belle alors ngai eloko na koloba na bango kaka félicitations na mariage na bango ndenge eleki kitoko félicitations Gaëtan ndenge papa na yo abali mpe oza na esengo félicitations Gabriel ndenge ya yo ndeko abali okei mpe bozali kuna obini na papa ya mwana na yo Gaëtan opesi bakado oyambi ndeko na yo Renate Ikofe yango wana balobaka c'est ça la famille en tout cas bo profiter na bilengi na bino Renate Ikofe nayebaki guna yo te nga nakanisaki guna yo ezalaki po soki nayebaki guna yo ngai mwaye kutu nalobelo yango soso eza te tika kaka na bombango. Bon, eza ki bombanda te, c'est que les gens ne comprennent pas. Moutou Afay Nakiti, certes c'est mon père, Sami Kiseka. Le mariage à Renate Ikofe. Voilà, Sami Kiseka Kapita, Viezego. Ok. Yende Pena Koloba Kiseka tout. Yimta Vandi. Mais c'est quoi le problème c'est que Mobali ya Renate na Sami Kiseka baza Yayana Leki. Ok. Baza bandeko ya kwandeti ngai na Hervé. Sikoyo ngai na bota na fi moko. So Hervé pe akelinga leki ya fi wana. Ok. Vous voyez? Donc,
c'est normal. Parce que mère n'a pas père sur balarati. Balarati balarati n'a pas de monté balarati. Pour ton information, Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.